Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi oyo eza deuxième vidéo nazo sala. Deuxième vidéo na sali mususu ekati yango na bina continuer vidéo oyo wana na komi numéro 1 o tala ki on te banda na vidéo ya numéro 1. Na numéro 1 na expliquer kuna ndenge na yokisi audio na yokisi vidéo oyo prophétie oyo pasteur moko apesaki. En tout cas profession na naza convaincu nango à 100%. Presque ma comme pasteur à lobby. Donc ils ma mobiso bana nzambe sko yango tozo développer yango sko yo na vidéo au poto comprendre message nini o ezana kati ya prophétie wana. Na tela ki bino profession kuna na bandaki déjà koloba. To komaki place alobi ke to bongisa mitema na biso. Pardon, alobaki ke nzamba zo luka bato baza mitema kobonga. To bongisa mitema na biso. Ko bongisa mitema na biso, elingi koloba ke to tika ba jalousie, lukuta, songi, koyinana, kofingana, kekobo, koboma batu, kosala mabe kindoki, makambo ebele to bongisa mitema na biso. Orgueil, donc mutema no fo yala eza na eloko moko te na expliquer na vidéo na ke monguna so nga zwa mutu apengwisa yo oto aboma yo to asalo mabe fa kutaka ke eloko moko kati na yo. Eloko wana ko kuta ozata musu na lukuta moko boy. Siko na royaume Congo bato lukuta bakozala te. Na yebisa ki bino nzambe fa sukola bato na mokili bato mabe bakozala te, pardon, na Kinshasa na Congo. Kinshasa kate Congo mobimba Congo nzambe fo asukola batu mabe na Congo bakozala te. Modèle ni na kolongola batu ngai na yo toyebi te. Yango na pesa batu conseil ba o balingi na bango bongola mitema te babima na bango na mboka Congo babima na bango na mboka Congo po kala te mabela Congo ekondima su batu mabe te. Na prophétie o balobi na biso ke bolimbisi. Na prophétie o balobi na biso boy. Balobi nzambe bapasi o batu o bazo yiba ba richesse na biso na Congo. Batu bazo boma ba pepe congolais. Eza nyongo o nzambe bazo kotisa bango. Azokotisa bango po imoka yebi na temps o évangile solo o ekobima na Congo. Ekozala ke biso siko ba congolais o tozana kati ya Congo wana o tokobimisa évangile solo na Congo. O ekotwe tambola mokili mobimba. Siko ba mboka na lokwa ba mboka nyonso eza ya nzambe biso siko ba congolais do nzambe ako réclamer batu na ye na ba mboka wana. Il faut parole liloba nzambe o solo ekokota bako yeba Yesu o ya solo na bamboka wana bako yeba Yesu o ya solo bako yeba nzambe oyo ya solo na bamboka wana. Ozomona sikoyo selon prophétie oyo balobi na prophétie ona otosela bino na numéro 1 kuna yango yo o tali numéro 1 te tala numéro 1 oya na numéro 2 ou bien so aussi numéro 2 ok na numéro 1 pour kuna na lobi pe belé tie ya kikutu ko 4 na pesi exemple ya ndeko oyo azana ya nzambe mais lokola azalaki na jalousie kati na ye azali nzambe amonaki na Satan amonaki na jalousie amonaki na orgueil pe na lokuta biloko misato nzamba lobi na nga biye aza yanga mais azana makamba monguna azana makamba monguna kati na ye yango moni monguna azuye yango conseil na nga na ba video ondeko na nga temps ekomi mabe moni bato ebele oyo tozolo ba Congo ezobonga eloko liboso tala nano yo nde mibongisa na motema na yo bongisa motema na yo tika makambo mabe kati na yo nde oloba ke Congo ezobonga to ofanda na Congo toza po mingi bakofanda na Congo wana te mingi bakozala te. Prophétie lobi na biso ke nzamba zo luka mitema oya ko travailler nango
alobi ke likabo euta pa nzambe, mayele euta pa nzambe, makambo nyonso euta pa nzambe, badon, bakapasite, makambo nyonso onction nguya euta pa nzambe. Mais mitema nzambe siko atala motema nini, ese yo nde obongisi motema po ye atia biloko wana nyonso kati na yo. Ndeko nango ko ozala oza na don ya guérison, oza na don ya makambo minene minene nzambe apesa o. Mais motema no soki eza bien te, eza passe. Ato bandi kosalela don wana, yeba ke oza na facilité soit ba yiba ope don wana. O kompo ete nazaka kolota nazaki boso na lobi na mutu likambo salami. So na bonde pona mutu mutabiki melo ezo sa masute pona nini. Posi ba yiba kyangu. Zomo ba yiba on ba kenda na on. Et puis oza na facilité siko lokola yo moko mutema eza bien te, moye o sala ba prière o récupérango ezate. Pozo zala musika na nzambe likola ba jalousie na o likola makambo na wana. Do eza danger na muto oza na likabo nzambe obongisa motema na ote. Do bongisa motema na yo. Nzambe azoluka basi na mibali oya ko travailler na bango na royaume Congo. Ako travailler na bango na ba domaine nyonso. Na sala video mo na yebisa batu, ba msu ba kanisa so ba bike yo za mosai na nzambe, mwana o abutem ne toile mo makasi. Batu nyonso ba satande ka mona ko za mosai na nzambe. Ok, boyebi te po oza pe premier ministre fo za mosai na nzambe. Na royaume Congo. Donc musala okozala étoile yo botam nango ezate po ya côté ya batuta mususu bible okoma pasteur to okoma nani étoile yo botami nango ya ko diriger na zo linga na yeba makamba ba ya nini panzu nzinga na nina o mususu wana misato do pouvoir politique, pouvoir religieux na pouvoir soki ni na wana trois pouvoirs. Hein? Nasi boye bien. Bato boko mana. So ngoye bakota na commentaire komona. Panzu nzinga na wana ndi na bosa na ngo mingi. Panzu nzinga na ni yaka avant na sisa video na oyebisa bino. Siko pouvoir wana eza nyonso wana na biso siko ba congolais. Batu na batu baza nango batu musu baza netwal moko makasi aza makasi na politique. Mususu oza makasi na invention ko créer babiloko. Mususu makasi na spiritualité. Yango na otu bino na video o numéro 1 na lobi ke na Congo wana na ba département nyonso bato spiritualité bakozala. Bakozala. To konto yoka audio to continuer côté mutema na yebisi biso ke to bongisa mitema na biso po nzambe apona yo. Et puis yo so bongisi mutema no tiki makambo nyonso nga na tangi awa. Na mabe mususu nga pe na bosan kotanga mais yo moko bongisaka linga nozala no na reproche te na nzambe na o linga pe nozala na reproche te na nzambe ozomona soki o soigni ezali baku et puis osengi bolimbisi mbango zongi pa nzambe mais ezate otikala wana soki etikali kotikala kati na yo c'est koza na kindoke conscient tolobela ngo na bane uti oleka. So moni penda lukute ezo longwa te ozaka lukuta yonga moko so na o remaki mutaza lukuta makasi esala anga ko banga pourquoi mto azokosa kosa makasi boy bamsu bakosa na likambo akokosa nete mazokosa yeba keza kindoke conscience ko fo longola no kindoke conscience kati no olongoli kindoke conscience kati na yo alende omona skoyo okoka ko lutter contre biloko wana tolobela ngo déjà tout ça là ba prière ya olongola kindoke conscience ceux qui ont participé na prière wana te linga osala ngo eza très important pour na mwana nzambe. Ça la prière na jeune no seti jo binzambe na jeune na olongola kindoke conscience kati nanga. Attention aux mona ki ozana kindoke conscience te yo ozomona loko ozana ngote mais ça la kaka tamsu comportement mususu yo za kanango eza kindoke conscience de mutetika okana eloko wana moko po obikate yeba ke na royaume Congo déjà ozala te na royaume Congo ozate bosiko na lèvement okende okende na lèvement o bato to lobela lèvement bible nde lobi ya lèvement nde bible lobi ya lèvement ozala levé te ozala levé te soko se prépara pour enlèvement yeba yango ndeko nanga longola bongisa mutema no longola biloko wana oyebelo na remaka mingi muto aza orgueil
ye moko ayeba te kaza orgueil elo na remaka mingi yo mozotala ke moto aza na komikita taza orgueilleuse vraiment to aza orgueilleux mais ozosentir ko ndie ye moko ayebi te aza orgueil me baarte nde azosala e aza na orgueil le yo ozobondela ozosala effort ya otambola na obanga nzambe bamasumu oyo eza conscient ozokima ngo wana sikoyo na makambo oyo ozoyeba te nzambe moko aotravaille na yo ayebi ndenge aolongola ngo za na expliquer exemple yo oza songisongi so soki oyoki likambo motema kaka obenga bato oloba yo ozomona ke eza nango mabe te ozokosa no makambo te ozoloba noka likambo oyo oyokaki yo mpo olingi mpe moninga mpe ayoka etala kuna yoki kutu ye kutu ndenge aza na ebebeli ete eyindeli ye bosiko lokwa yo ozotambola na obanga nzambe peut-être olobela ngo te ke ebebeli olobela ngo te boye ozobaka boni oyoki ke ntel kuna azwi problème mais oke motema ezotindoka oloba oke kooloba te nakoloba na nde ozopanza mpe moninga susango na mabe sikoyo yo moko koyeba te yo oyebi ke o nga na osala nazotonga na nga te nazoba na nga eloko te esika ofandi kolingi oyeba intel kuna makambo esuki nde nini naokai kuna ke libala yango ndenge ekufa eske nde nini olinga kaka oyeba yo ozomona kaka te eza na nga moko nalingi nayeba mais ozotamba nona kobanga nzambe na makambo ebele osala effort ya kotambola na obanga nzambe oyo ezosalamela yo mpo ete mabe moko eza na racine nango kati na yo yeba yango lokwa yo ozotambola na obanga nzambe na mambo ebele oza conscient sikoyo ozaka consciente te ke oza songisongi nzambe ayebi yango moni esika tozokoma ke na masumu mosusu eza inconscient nzambe azotala yango te mpo ayebi ke ozoyeba te ke eza lisusu me oyo ekomaka na niveau oko mutu mpe yo mo ozomonaka naloba oyebi ke conscience moko kati na mutu elobaka ke ope poni nazoloba boye nazoloba mpe mabe nazotonga mpe mutu elobaka sikoyo yo ozotikela yango tante mpo oyoka yango mpo tosa yeba ke eza semence eza kati na yo okozala te ni na enlèvement oyo bozelaka enlèvement kokende te ni na royaume Congo okozala te ozala te yango fo kotravaille makambo na makasi mitema na biso ebonga donc ozwa te motema nosukoli yango boye yango omoni papa dia ateyaki mateya mo mikoyo toleka bi nde tobongisi libanda na biso nde tinga mamadele omoni nalati robe nanga molai boye nalati robe nanga molai nalati bien boye na se déguise te naza nga ndenge nzambe asalela nga bongo nabongisi libanda siko motema so eza obongama te ya pasi fonde motema no eza kobongama nzambe akuto ni libanda ni kati no oza bien nde okozala na royaume Congo nasi bocomprendre bozela toyoki ye natiela bino écoute déjà ce que l'Esprit m'a dit. Il dit de cette nation a été saignée, cette nation a été meurtrie. Et toutes les nations ont profité du sang de cette nation. Toutes les nations en ont profité, profitant de ses minéraux, profitant de ses sources. Mais Dieu dit de même que le sang de cette nation a coulé et a alimenté la prospérité des nations. Dieu déclare ceci. Les hommes de cette nation, pas seulement leurs richesses, influenceront les nations. Tous ceux qui ont emprunté de la RDC, vous n'allez pas emprunter seulement la terre. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Vous l'avez fait, mais toutes les nations, vous avez une dette spirituelle envers cette nation. Le temps du Congo de la RDC arrive, où cette dette-là va se payer par un envoi d'hommes, de femmes, de missionnaires qui régneront dans le pays. Si la richesse de cette nation vous a enrichi, les hommes de cette nation vous prêcheront Jésus, vous influenceront. Dieu a tokomi na place oyo alobi place oyo eza motuya makasi naza na bavideo mosusu naoyela bino na makambo naoyela bino bavideo ya makambo obi nzambe akomi kose révélé na bato soki tozocomprendre kaka nzambe solo te seke toza na biso ba 75 mpo na temps oyo mwana nzambe fo acomprendre alobi ke na temps oyo ya Congo ezoya bato nyonso oyo basenrichisaki na bamboka na bango likola makila pepe congolais yeba yango ke basi na mibali oyo nzambe akopona bakozala na Congo bakoteya bino vrai Jésus zela ta mosunga mna yoki bien te bozala tozongela de femmes, de
régneront dans le pays. Si la richesse de cette nation vous a enrichi, les hommes de cette nation vous prêcheront Jésus, vous influenceront. Voilà. Dieu a fait alobi bakote ya bino Jésus. Batu oya Congo wana, o nzamba poni, o baoza makasi wana, o babongisa mitema na bango, bakote ya mokili mobimba Jésus. Est-ce que Jésus na te mite mokili mobimba? Nani yango koloba ko mboka moko no batei Jésus te na mokili oyo? Yango nazo koyebisa bino Jésus o bateyaki wana aza faux Jésus. Jésus au RDC côté ya eza Jésus ya solo oya mutu mwindu o putina lakisaki. Jésus au RDC à côté ya eza Jésus oyo penza oyo ya Congo oyo akufaki na mbanza Congo oyo azalaki na mbanza Congo. Ye wana Jésus oyo bakoteya oyo ba peuple wana o bakozana na Congo bakoteya évangile oya solo oyo kotambola mokili mobimba wana ndesko bakoteya Jésus oyo ya Congo. Omoni esika lelo tolobaka Jésus Christ de Nazareth. Donc esika siko nde kombo ekolongwa Jésus Christ de Nazareth ekoma siko Jésus Christ de Congo. Omoni esika o eteyama mokili mobimba nzambe ya bana Israël esika siko ekolongwa ekokoma ke nzambe ya ba Congolais, nzambe ya ba Congo. Donc esika siko ekoteyama nzamba mpungutu lendo. Vous comprenez? Si vous comprenez que kota mabondeli c'est quelque chose qui ne va pas na yo. Si vous bato ba comprendre makambu oyo eza bato o nzamba longoli kitende ya mwindu. Biso nyoso batiaki biso kitende ya mwindu. Biso ba msuso kitende ya mwindu longwe par rapport à ba révélation otozui. Bato msuso kitende ya mwindu zolongwa par rapport mama deli na zoloba. Par rapport na yoki émission moko boy. Na landi likambo moko boy. Nde elongo linga kitende ya mwindu. Notela bino ba exemple. Ah, ok. Donc yangwana nazo ipsa bino ke il faut to yeba ke Yesu Masiya oyo Bible lobeli biso azalaki wapi ezaleki nani. Yesu Masiya o Bible lobeli biso azalaki na race nini. Il faut to yeba. Soki yoti lelo o continue koloba mama deline makamba Yesu Masiya et makamba Jésus Christ de Nazareth etali racité etali nité c'est que ozana no bongsi peka mutema na ote ozana quelque chose qui ne va pas. Ignorance est tellement makasi qui tenda mwindu nano elongo yo te polo babongo. Tina temps otozali to comme na 2025 année ya paka année ya nini na bosani 50 balobani nga pe Seigneur sunganga année ya pakundungu na pelekete année oyo biso tokoti ba classe tokoma na makambo wana sima ok tokende po eli pensant l'exploiter, mais en l'exploitant, vous avez contracté une dette. Nation du monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Europe, en exploitant ce pays, vous avez contracté une dette. L'Esprit de Dieu m'a parlé des dettes de toutes les nations vis-à-vis de la RDC. Et cette dette-là sera payée, pas sur le plan seulement financier, mais Dieu la garde sur le plan spirituel. Afin que la RDC puisse réclamer les nations, afin que la RDC puisse réclamer les peuples, les pays, pour dire Seigneur, nous avons des droits aux États-Unis. Nous avons des droits sur la France. Nous avons des droits. Et le temps de ce moment-là est sur le point d'arriver. Les choses vont se mettre en place jusqu'aux environs de 2030. Si on a maman de l'île dans ba prophétie oyo ya boy. Hein? Allo bazui goma, bazui na banjolela. Non. Non bonde la nzambo lobaki. Nzambo lobaki. Nas perdre espoir. Ya maneva monguna. Ko perdre espoir eza maneva monguna bandeko na nga. Nzambe aza na plan na epo na Congo toyebi yango. Azo sama na ndenge na ye. Asama na ndenge na ye. Biso to bondeli ba Congolais to bondeli. Ma guerre o est ko ememi biso to bondela. Guerre o est ememi biso to bondela. Siko eza na batu mususu na ebite so eza na makila na bango
tellement no ba mona miracle nzambe te na bomoi na bango o jamais pays moko ba ko pays to ko libérer pays bona ko no lo bon sime o to ko libérer pays na prière te en tout cas muta lo ba bonga penda en tout cas ata so sa vidéo na katimba la moko to ko libérer pays na prière te siko pourquoi zo lo ba bongo ayebi na yete ke bato ba bundisa biso baza ba franc-maçon munene ayebi na ete ke avant bitumbe koma na moye bandaka na molimo ayebi na ete ke bakosala pe ke ba neutraliser babali na bino na ndenge esprit bobeta babali boye komo tenga me komo kende mupandi azoyeba te ke tozaka na spiritualité omwa mutu so azoloba bongo se kasa na ignorance moko nano makasi na vi na ye omoni mutu musu akoloba ngo bien sûr ke tokoki kodélivre pays na prière te akoloba ke peut-être na prière kaka te là ça va quand na prière kaka te ozomona po tosimba pe minduki tokende po nzambe aza capable bobonda alobi bosimba minduki bokende yango mona makambo ya Congo nalobaki yango ba o bazobunda babunda bayeba nzambe babunda na nzambe ba o pe bazobunda na molimo ndeti babiso o makasi na mabondeli ba mutu na mutu asala musala ne papa dia pesa pe message mo bongo abi mutu na mutu asala musala o ya zo sala sala ngo bien pour nyonso ezo contribuer pour na développement ya Congo zomona donc to continuer 2037, on va voir cela davantage être manifesté, le règne de Dieu manifesté. Dieu attend le bon moment, qu'il y ait des hommes et des femmes de la qualité qu'il attend. Dieu attend le bon moment. Le moment de la réclamation n'est pas arrivé. Abi nzamba zolezela tan ya malamu. Po basi na mibali o ya zanango besoin. O ya qualité o ya zanango besoin nanu amuzuite. Nanu azuite. Mais je crois que ça joue déjà ndeti ngabwe. Naza déjà compté parmi. Ya onde ko zola nanga linga yo poza la compter parmi bato o nzamba zotela mutema. Parmi bato nzamba zotela mutema o baza na Congo o babimisa évangile solo. Siko toke non évangile solo to telema na wana. O babimisa évangile ya Yesu Masia. Évangile ya Yesu Masia c'est bima. Pays nino yebi Yesu te ba Bible basala na minoko nyonso. Bible eza na livre mon côté o eza na minoko nyonso lokwa Bible. Ozomone et c'est théama partout. So RDC siko ate ya susu Jésus na mokili mobimba na ndenge nini. Ya ngandi na soko apprendre bino RDC siko ekote ya Yesu o asolo o azaki mutu mwindu. O Bible kosa ba parti mususu Bible ba bebisa na RDC na ekobo to kobongisa ba parti wana. To bongisa esika ba chanja ba komba batu na RDC ba komba batu ekozonga esika ba chanja ba ville na RDC ba ville wana ekozonga nazo bisa bino bokanga date ya lelo ba o ba ozana bomoy onde ba kimbangise baloba ki viva vera ba o ba ozana bomoy ba omona makambo mama de nazoloba ozomona donc c'est ça na Congo na biso donc to lobake ata guerre ekoti partout ekeba Congo kisangani nini mwa soki ni babenga bakomba ba pays wana nyonso eketi kota nini mbanda kabwebwe problème ya te biso toyebete nzambe na biso azokotisa bango nyongo pe aza na posa bana nyonso bakufa pe peut-être aza na posa longola pe bato mabe na mokili po guerre le ekoma ke eboma bato be nga prière na nga nzambe na nga ba oya yo bana na bilembo babaleleka bango ka twa nde na mona mukwana soda moko atemka zo babaleleke chu asusumuki c'est ça na bana bilembo ata guerre ndenge nini na bana bilembo non oyebi leri nga na mona makambu ya Congo onzamba talisaki nga ke tozonga Congo mindele bakoya na Congo kosenga asile na Congo nde biso toyaki kosenga awa esalaki lokwa guerre ba ange bazobomba biso na ndako moko tozokota na ndako wana tozokima tozokota na ndako babenga biso boya ba ange penza boya kokota toya soko yona ka porte automatique ofongwami okona beton déjà
porte automatique oye ofongoli okoti efongwami okoti efongwami yango moko ti papa tokotaki mwa bato ebele moto mosusu akomi na porte wana porte eboye afungu na Congo wana ezalaki ndoto le moto akoma na porte wana porte automatique eboye afungwama moto atika libanda azolela donc soki olingi okotaka porte ekangami donc soki moto mosusu apusani efungwami moto wana akoti soki olingi otia porte ezoboya bato ndako wana nde sikoyo nga natunaki totunaki baange banda okotisa biso na bandako makambo nini ezoleka guerre ezoleka ni abi nzambe akiti armée céleste na ye azobunda na bato nyonso batangisa ye makila bacongolais na bato nyonso oyo badetruisaki Congo azobunda na bango bon tokoti wana frère Patrice ka moko lera ya kota porte eboyi kofungwama frère Patrice abandi koloba me nga na mosali na nzambe ndeni porte eboya kofungwamela nga biso tozalaki na bokotisa ye baange babi te moye wana biso nsi tokoti na baange mpe si tokoti baange mpe bakota ye na biso tosolola na kati wana tookaka na libanda ondire mbula pa mbu me bandako wana ezalaki protégé tosolola na baange wana bazoexplike biso kaka nde guerre ezoleka na libanda bandeko na nga frère Patrice lera ayaki na baoyo boyoka ngo te yona obeta mwa likolo frère Patrice lera ayaki akota porte eboyaki kofungwama porte eboyi kofungwama après yesu andi koloba me nga nasambelaka nzambe mpo na nini porte eboyi kofungwama biso mpe tobi na baange totali boye eza frère Patrice bofongolela ye frère Patrice baange babiso toya na droit pouvoir kutu ya kofungola porte te porte ezofungwama kaka yo moko so oza na okaka sembo na nzambe oyeka wana porte ya moko ekofungwama mais frère Patrice mo azolobaki nga nasambelaka nga naza nzambe boyeboye baange bato wana likambo osala te mpo na nini frère Patrice asutenaki frère Patrice akotaki te na porte wana mpo asutenaki Kabila boma bacongolais aza makila bacongolais na maboko ne frère Patrice nayebi te na boye soki asutena ye nayebi te me na ndoto na nga balobaki ke porte ezofungwamela ye te frère Patrice mpo asutenaki ka régime babaki gouvernement voilà asutenaki gouvernement oyo ezalaki en place oyo banda oboma bato asutenaki Kabila donc yango wana eboyaki kokotisa ye sina lobango donc tobimaki na ndako wana le tobimi na ndako wana ebombaki biso bandako ebomba biso tobimi bamiso mpe baobima kuna tobima bandeko na nga donc image wana ti lelo ebungaka nga na motu te wana eza révélation ya 2018 ebungaka nga na motu te donc naomona le tobimi na libanda banzete ekweya banzete na ya minene ekweya bandako ekweya bongo mabulu moko na mboka yango Congo tozoluka na place otia makolo bamutu bandoloba yango Congo yango totikali na Congo yango biso totikali na Congo bato mabe bakufi na Congo biso mutu totikali na Congo yango boye mboka yango ebebi boye mboka yango bamoko nzambe alobi na nga alobi kasi botonga Congo ya sika nzambe alobi na nga botonga Congo ya sika bandeko na nga nde sika na yaki botonga Congo ya sika oyo mindele bakoya kosenga asile pa na bino awa po ekomi temps oyo ndenge bino bokende kosenga asile kuna bango siko baoya kosenga asile botonga Congo wana nde sengaki na biso siko tobanda kosala nde nayaki kolamuka na ndoto na nga yango wana bandeko na ngai nga parti ya ndoto na ngai Congo esali boye bakwesi Congo mobimba basali boye seke nzambe alinga détruit bato Congo wana batongi bandako moka mike etufume ekomi na Congo bakatikati banzete nyonso ekokai kopesa mopepe donc surtout Kinshasa seke nzambe alinga longola nyonso mabe wana po totonga ya kitoko ok tozokende siko lolenge tokotongela pe Congo ya sika eza toyoka Car la nation ne
n'est pas encore prête. Car les hommes que Dieu cherche ne sont pas encore là. Lorsque Dieu a vu David, il dit, j'ai trouvé David. Parce que Dieu était à la recherche. Le peuple mettait la pression. Et sous la pression, Dieu a choisi Saül. Mais Dieu savait que Saül n'était pas prêt. Et Dieu savait qu'il n'était pas prêt. Saül était choix sous la pression du peuple. Pendant ce temps, Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait des hommes. Dieu cherchait des femmes. Lorsqu'il a vu abi na temps wana nzambe azoluka nani na kotravaye na nani azotala mitema motema eza peto oyo eza na kindoki te eza na jalousie te eza na haine te eza na lukuta te eza na orgueil te eza na kindoki te eza na makila bato te motema eza kimia nzambe azoluka nde akomona yango na David. Ok. David, il dit enfin j'ai trouvé David. Ça veut dire que Dieu est à la recherche. RDC, Dieu m'a dit qu'il cherche des hommes dans tous les domaines, pour la nation, dans tous les domaines, donc na domaine nyonso on a ebisaka bino. Ezaka te domaine kaka pona te ya kaka te na domaine nyonso ba avion et salama na Congo. Biloko ebele ba congolais ba kosana ko yebisa bino to ke non abona expliquer bino ndenge nini banda kosala mela. Secteur, le Seigneur est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il recherche? Des hommes et des femmes qui ont le cœur dont il a besoin. L'élévation vient de Dieu, l'influence vient de Dieu, mais Dieu attend le cœur. Dieu a vu le cœur de David, Dieu a vu son cœur et Dieu l'a sélectionné. Je déclare, je prie, que tu sois l'homme, que tu sois cette femme, que Dieu va dire, j'ai trouvé ce frère, j'ai trouvé ma fille, j'ai trouvé mon fils, et au travers de lui, je bénirai toute la nation, toute la nation. En tout cas, passer à l'obia zoko bonde la ke biso tozala o nzamba menga na yebisi bino bolongola biloko wana na yebisi bino ba jalousie ba lukuta ba biloko wana nyonso na bolongola po mutu aza na eloko wana kati na ye esimba te soko longoli no yango ka yo moko omona opianga ka ezole tokutana kuna mama deli nzamba te be basila ba révélation tokuta na ye kuna ayambi ngabi mama deli na cause na ona ese trouver lelo na Congo à cause na yo do atuka te bo yambanga so ozwi message o selonde na lo bato yamba na kuna na mboka Congo. OK. Le temps est arrivé. Cette conférence et le thème qu'il a donné n'est pas seulement le thème de cette année. Cette conférence va modeler. Ça sera véritablement, après j'ai vu de la suite de la conférence, des milliers de personnes venir assister dans la matinée ou des choses, des différentes formes d'ateliers dans différents secteurs d'influence. Différents secteurs d'influence. Ce n'est pas simplement un stade pour la plénière, il y aura les plénières, mais dans la journée, vous allez avoir des hommes d'impact, parlant de l'économie, parlant de l'agriculture, parlant de comment l'équipe peut influencer. Les gens, je vois des gens dans toute forme de salle. La réunion est massive et des gens dans des hôtels, différents corps de métiers dans des hôtels. Dans la matinée, ce qu'on appellera les sessions matinales deviendront des sessions de formation par secteur d'activité, des sections d'impact. Il viendra à travers les nations, des hommes ouins, et les hommes d'affaires seront ouins. Ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation recevront l'onction. Cette conférence va contribuer à bâtir ces hommes et ces femmes que Dieu recherche, de sorte qu'à la fin de cette décennie, la nation soit prête pour la réclamation spirituelle. Donc, nde na oyebisa bino omoni na badomaine nyonso sina loba on na bavideo ebele na badomaine nyonso ekozala na Congo eza na donc ekozala na bato ya spiritualité na domaine nyonso makambo nyonso oyo tobanda kosala kuna ebanda koya na molimo ndenge Congo ekotongama ekozala na molimo ole penza ndeti manga nona tia pesa exemple ole manga oyo kiongo kitoko bi manga oyo nalingi nalona nzete o place oyo oki nzamba bino te kolona ngo place te lona ngo place wana ndenge Congo ekotongama modèle wana bandeko nanga muta koso te nga na oyebisa vérité ozwi ngolu ya kolanda video opo yeba makambo po ozana eloko mona mutu na yo oyebaki oza mutu pamba te nzamba zoluka bato akotravaye na bango na Congo ezala bisengo ekozala kuna nzamba benanga liwe ekozala musika na bino musika o nzamba loba nanga
boyebi ke na temps kala bato banda koma ba 500 ans 400 ans banda koma nzambe aki ko réduire onka na temps moko nde aki ko réduire ti na 120 ans ti esika pe ko réduire sous ekomi na ba 70 80 mais o nzambe a réduire ça de toza ti na 120 ans yon to mona bato moso mona ko 54 ans 5 ans 3 ans c'est ça. Mais na kala tala ka mutu aoke ti na 400 ans bosiko soki mutu wana aza ndeti na 80 ans aza jeune yango nzambe alobaki na nga na bamama nyonso batika da kobota bana bakola do na Congo kuna soki yo obiki na mwana na yo na kokono do yo ozobota mwana no azobota kokono mpe azobota ezala bongo na Congo mpo abaki bato bakozala moke fo bato babota ebele alobaki bongo makambo bozwa yango sérieux bozwa teke mama deli nazalaka na problème mutu aka koloba makambo moko aimaginaka te eza imagination te bandeko na nga eza imagination te yango nga na olanda omoni oyo nga na oloba mino eza par rapport makambo oyo nzambe arevela nga me nazozwa wapi awa mambo na oloba mino presque mingi si naloba lobango me nazozwa sikoyo na prophétie oyo tozokende tosukisa alobi conférence wana ezalaki bato ya domaine nyonso bazoyana bazoyekola mpo na nini bazokoensegne bato donc yango nde ekozala na Congo wana do tolelaka te tokontinue kobondela bandeko na nga makambo nzambe akana ndeko moko akomelaki nga message kana video nasalaki mikolo eleki abi na nga makambo oyo ozoloba makambo bozolobaka oyo ke Congo ekozala boye ata bazwi Congo bakolibera na temps moke boye natiaki nini na prophète Jonathan natiaki audio ya prophète Jonathan nde mutu wana azoyebisa nga akomi wana abi ke soki esalami bongo te soki mpe boyoka soni so mpe nini nayebisaki nga na bi omoso esalami bongo te seke mpo na bateti na biso mpo toza tellement mitu makasi ozomona réponse yango oyo makambo ya nzambe ezotarde na Congo wana mpo bato balingi masanga bato balingi ambiance bato koswana bato makambo mabe kotiela na bapoison jalousie likunya kotonga do mabe eza ebele nzambe atikelaki bato temps bato bayebi nzambe ya solo te nzambe solo bato bayebi ye te nzambe atikaki temps bato bayeba nzambe solo mpo alingaki bana na ebele babika na bolingo na ye atikelaki biso temps toyeba nzambe ya solo ozomona me bato yango oyo atikelaki temps toyeba nzambe solo esali ke vraiment tokoma oyeba nzambe solo en tout cas nga na comprendre ke tokoma oyeba nzambe ya solo vraiment heure à prière ekoki namoni bato baobipaka nga awa seke heure à prière ekoki bandeko yango kaka na ngai nasukisa papo ya video wana ke to évangile nanu oyo ekobima na Congo wana oyo na bato ebele balobelaka ngo bamisu balobango kaka mpo ayoki yango mpa mutu ke évangile solo ekobima na Congo yango nde kotambola mboka mokili mobimba mpo ayoki yango mpa mutu évangile nini nano etamboli te évangile nini nano etamboli mokili mobimba te évangile oyo nano etamboli mokili mobimba te eza évangile ya fumu Yisu ya nzambe ya Congo ya nzamba mpungutu lendo ya Yesu Masiya azalaki mutu mwindu congolais angolais le wana Congo na angolais ezalaki ka mboka moko. C'est ça yango nde évangile wana nde kotambola mokili mobimba mutu akoso te yango wana nde sikoyo bapaster ebele nzambe na bolingo ne moni ndeti paster oyo en tout cas koyoka ye boye mutu obimisa mpe professeur boye seke ozaka ya nzambe nayebi kutu te na omeka na obeta kombo ne na YouTube nayebi te so mateya ne ezalaka base si nini mpo azwa mpenza révélation vraiment makasi boye wow paster Mohamed Sanogo na ndimi teke eza kombo bakongolais
bakomi na likolo, la situation de la RDC va changer au nom puissant de Jésus-Christ. Gardons la foi. Donc, titre écoute bakomi likolo, situation na RDC ko changer, to simba kondima. Vous en avez non? Botang. On y est? To simba kondima. Bonga pena ba professeur boyenga na kwesa kondima nanga. Nga vraiment mama Deline. Na kwesa kondima. Na tika na 10 minutes. Nga mana kwesa kondima na nga. Jamais na kwesa kondima. Na osimbe elikia. Ata na moni Congo so indeni elike zali. Seke nzambe mutao detui Congo wana. Yango wana bandeko bolanda nga. Koyebisa ba famille. Surtout ba obana Congo batambo na obanga nzambe. Koyebisa bango ke mambo nzambe ezokoma makasi. Makambo nyonso ekoninga na mokili o nzamba bayemeba o batambo na obanga ye. Mabe mote ekomela bango. Yan futo bondela pona mabota na biso. Okolinga teke na libota yo moka kobika. Non. Fo bondela ka pona famille no pe babika. Bondela ka pona bana na pe babika. Osomona.